indépendance physique tozwa ye etikali chacha ya molimo oyo atiki bonzambe ya bakoko na ye akokoma moumbu ya libela nzila Congo balobi bana nzila Congo tofingaka te totongaka te musala oyo muninga azali kosala tola musabaindo na pongi ya kotelema toza na mbuta ngangu mbuta oyo azwi initiation moko likanisi malamu ya kobeta miziki ya Congo asali mbonda na kombo ya kamikaze kamikaze ezali bana oyo ya bilaka pe ya bilembo oyo bakoki kosala eloko bato bakosalaka te mbuta ngangu yenge ya koyamba ona TV nzila Congo yenge mbuta lobela biso nanu likanisi ona pena kosala mbunda ebetaka mpona Congo miziki ya Congo mobimba ezala te donc euteli wapi. Merci vraiment na sepeli mingi mbota koko na ndenge ezali wana bon eloko na koloba idée likanisi wana po elanga nanu makasi ezali eloko oyo kwa eloko oyo tina zaka mwana moke bon ezali kaka nazaki mingi na lisano nango et puis na koli baninga pe mingi bayebi soko tuni batoloka ba fi carré otuni batoloka ba passer kusangila otuni batoloka ba somono dolce ba parabolique quoi ba Suzuki donc baza ba oyo ba élément ngai na passa pe quand même na bu jeunesse na leka pe menazana na bango bayebi ke moto abetaka pe ba masolo oyo mais na ndenge otunga motu yara wana motuna wana eza na cadre na ko expliquer yo kaka mvuluzi expliquera bien alobi bien que vous en attendez moko boye tous les motos vraiment fa zonga tina centre taba bisi biso que tous les motos zonga na centre zali kata to zali mopanzi moto zonga na centre ya ngai na préféré déjà que nazo plan na ngai na chango déjà toujours que na ndenge mvuluzi pa lobelaki biso na kati ya kamikaze wana zali mbonda kamikaze to zali ba kamikaze ya mvuluzi donc yango wana soto zo beta ba mbonda wana zali ni stratégie na biso zali to beta musique ya Congo mobimba. Donc quand on parle de musique ya Congo mobimba zani ni kitoko beta folklore luba to beta folklore teke zande to beta nyoso bandande ba folklore ki ba Congo ba topoke ba nini yango wana na koloba trotte bon ngai tanse ko kaki sina explica mais on a moment kana ika na bodo kake to fani sa ba solo et bon histoire à Masuwa bon histoire à Masuwa les ali ba makambo ezali ke na ebite neti mvuluzi déjà ninga zawana journée na yeto bien obé que ça toujours le 12 octobre quoi les autres toza juste le 13 bon awa pona nini que permettre que tout ça le 12 mais depuis hier déjà on a na ba palais le temps que kosoloka na ba Afrique ndeto mesana bon nazaki surpris que après na kaka coup de film so ye ba obenganga me mutaza kosolola nga papa moko boy papa yango azapeka papa na code mvuluzi expliquer ba makambo esengeli ba kamba Masuwa mais makambo za makambo molimo na ko expliquer bino kaka te na kati ya na ngona radio nzila Congo boyo kangona télévision nzila Congo bon impression on penda eza nini pona journal lelo au tei peuple Congo peuple noir africain ou bien oyo akangama na boumbu au tei bango nini pona mvuluzi kimbangu est-ce que masolo ba même na vrai dire quoi to lukate que to bossa na ba masolo to be to sala to compliqué ba lobaki bien que loko ezala o ezala ki te to ko tchona ba masolo te en tout cas il vous a pas mingi bato batika masolo wana ya ko lukaba distraire biso mvuluzi azali mvuluzi iso na mvuluzi e ba ina ngo ti mvuluzi boso bango bien que mvuluzi na moment oyo ke bakanga na mbanzangungu ti ava balongole na mbanzangungu pour bakene na ya insistaka biki na zana biso na mona bana na ngai ben ngana ko comprendre que devant caméra sungana kana bana ko expliquer ba makambo wana mais mbala simane na kati ya plateau nzila Congo to ko expliquer masolo o kito sentiment na wesani pour mukolo lelo poto sur l'émission est Kingeta sentiment na Kingeta OK ba ndeko batali to salaki na bino bo et bandeli ya manaka la biso ozali TV nzila Congo toko kutana na bino na ba occasion nyonso toko zoka peta nyonso ko ebisa na bino matondo ingeta na koma fungi mbango mutalo kekeba OK tango ebele to mona kawali susu te na bilili impression na ezali nini
mingi ya kolobesa te me tozali awa lelo ezali mokolo oyo tokumisi mvulusi na biso kimbangu ye azali oyo tata nzambe atineso na mabele na biso ya Congo po te aya kolibere biso yango tobengaka ye mvulusi donc mobikisi na mobikisi wana tozala mobikisi mibale baki na kati ya mabele na biso tomonaki mfumu kimbangu aye ntango mfumu kimbangu akei atikaki makambo na ye na maboko ya mpadi yango wana fo tokomprendre c'est vrai que ntango mission ya kimbangu ekontinaka ntina lelo génération biso na bino donc mission ya kimbangu ezokufa nyonso elobami na yango bayaya balobi bambuta balobi mingi mpena bakomante eza te nalo lobaka kete baninga oyo tolandaka tozwi ntan ya kolanda na radio mpe toza na kati ya radio na biso lobengi nzila congo to okoti na internet okoti na google www nzila congo kuno oya kofungula radio na biso kuno oya kokuta baémission eza ebele neti mokolo ya samedi toza na émission monene oyo émission balobi yango émission wana eza mantata donc samedi soko funguli na kati ya partir ya 19 okoyoka oyo babengi kiyungulu mbuta na biso yeyo aliwana kopesela biso makambo ya kitoko mpona koyungula makambo oyo nyonso ebomama mpo ya kobomba meleki mingi mercredi mpe tozali na émission epesamaka ya bato église de noir mpe na dimanche toujours na kati ya 19h mais mikolo nyonso chaque jour émission ekolandana na kati ya radio Nzila Congo. Mfumu message nini Nzila Congo ebombeli mokili mobimba po ase Nzila Congo eza limité ou bien ezali kaka ezala na biso toza na diaspora ou bien kokoma tina mboka donc message nini yo etake deuxième personnalité ya Nzila Congo olobi nini? Nzila Congo tokoloba yango c'est vrai wuta kala banda bancêtre na biso bancene na biso baleka avant mundela ya Nzila Congo ezalaka déjà Nzila Congo ono yango wana ezokoni tina lelo eza kutu nzela moko te ya kokangama nzela na tina lelo ouverture na yango ezali yango na génération toali lelo moto aye kolamusa yango susu tobengi Nabilu Kombo Biswaki Kosi Mbemba ye nde moto ayali numéro 1 na kati ya Nzila Congo mpona kolamusa bana baindo nyonso na Afrique na Europe na Amérique partout esika toyali ndenge église de noir ezali na kati ya mokili donc etangami mpona bayindo nyonso mpo mvuluzi kimbangu ayaki mpona biso bayindo matondo namoni penda ya kobakisa eza te oyo mbuta alobaki mpe oyo alobi eza penda yango penda ya kolanda mbuta liloba asuka mpo na émission na biso ya TV Nzila Congo olobi nini mpona liloba no asuka? Bon, mpona liloba suka tolobaka tokopesa bambuta na bayaya yenge ya mingi ba oyo baye na ba oyo baye te toyebi ke peut-être mwa ba dérangement na nzela to mwa mikakatano ezwami yango bamonani te mais oyo bakulu baprésente na mokolo lelo mpona biso esepeli tosepeli tokumisi tata nzambe na bakulu na ye na babikisi na biso en tout cas toza na esengo topesi bato nyonso esika bayali oyo balala balamuka oyo bazala ya kolamuka batelama oyo batelama bazokoka kotambola te batambola donc nzela yango ezali ya biso bayindo boya po nzela oyo bamemaki biso mai oyo bamelisaki biso biloko balambelaki biso na mai na biso moko lelo sikoyo tozolamba biloko ya biso moko mpe na mai na biso moko batika kokosa biso na masolo ya bapaya masolo yango eza ya biso moko bozonga na bobiso mpo toyeba exactement tozabi tozokende wapi tala biso bana Congo tala biso baafrikain tozolela ntango nyonso tozosouffrir butu moi tozonionga tozosambela ondre tanzambe azoyoka te nzoka nde moto na biso moko topesa baancetre na biso mokongo tobosana tanzambe oyo asala kati ya mabele na biso totika yango tozongisa makanisi na biso tozonga esika touta nde tokoya kosepela. Matondo